compter sur moi. Ok, je t'envoie ça. D'accord. Merci, merci. Orange Money. Et ça Vous n'avez plus de crédit? Passez cet appel. Veuillez recharger votre Orange Money. Et ça la Orange Money. Et ça la Orange Money. Na Orange Money, bokoki kosalela mbongo na bino bisika nyonso mpe na ntango nyonso bolingi. Bosala batransfert, bofuta bafacture mpe borocharge kaka na kobeta étoile 144 dièse mpe bobénéficie na batarification na prix ya bien mpo na batransfert na bino bisika nyonso na RDC. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Mbote Kinshasa, Mbote Brazzaville, na Lufundu pe Lulendo etonira mokorelo pona koyeba ke bozali ebele mercredi ya lelo 13 décembre 2017 pona kolanda édition ya Lingala Facile ya mokolo na lelo na basango na biso esengeli koyeba ke vice-président Seni Norbert Basengezi akitaki kuna na province ya Haut-Uele pe akutanaki na gouverneur ya Haut-Uele pona kobeta masolo o etali processus électoral. Fabrice Bagaza, Claude Mavinga. Na kote na ye vice-président ya Seni Norbert Basengezi akitaki mardi 12 décembre 2017 na province ya Haut-Uele avec un partenaire idéologie epai wapi ayambamaki na ye moko gouverneur Lola Kisanga na bureau na ye ya musala babetaki masolo na o etali processus électoral publication ya calendrier électoral nyonso basololaki yango avec un partenaire idéologie. Na sima vice-président ya Seni Norbert Basengezi a félicitaki gouverneur Makasi pour la musala kitoko oyo azali kosala surtout sur le plan infrastructure boyebake azali ko moderniser côté oyo avec un partenaire idéologie. Nasima babetaki lisusu masolo na oyo etali bureau ya bavote po salle inscription ekokoma bureau ya bavote balobeki lisusu cartographie pe cours et tribunaux ndenge kaka bazali kosala makasi pour que bayeba ko résoudre potentiel électoraux ndenge kaka babandaki masolo yango. Nasuka nango bakitaki nde awa na secrétariat exécutif provincial pona ko présider mobange na réunion ya comité provincial ya sécurisation ya processus électoral kasi na kote na ye président ya comité yango Lola Kisanga gouverneur ya Haut-Uele a félicitaki makasi bandeko ya Seni na ndenge bazali ko se préparer kitoko sur ba contraintes oyo ezali liées sur le plan logistique et sécurité kasi boye bape la police ya Haut-Uele pa kosengela pe bazala na logistique moko ya makasi pe ko renforcer effectif après avoir kozwa document sur calendrier électoral code de bonne conduite yaba parti politique pe charte yaba observateur pe société civile pour la vulgarisation. Nasuka vice-président ya Seni Norbert Basengezi a visitaki quelques projets agricoles oyo anisaki tangu azalaki ministre ya agriculture et yokani. Il s'appelle Papi Niango, ministre ya sport, très mobile. Azalaki bongo kuna na Bandunduville pona ko yama recette ya concert au rançon abetaki de façon que stade ya Bandunduville est tombé avec un partenaire idéologique. Fiston Boko, reportage. 37 625 500 francs congolais, soit 23 500 $ américains et Zalaki Mbongo. Oyo rançon le roi de la forêt, artiste, musicien, chanteur congolais, a remetaki na maboko ya ministre des sports Papi Niango na cadre ya opération Totonga Bastad. Yana ngai nyonso bandaki vendredi 8 novembre 2017 na nzela ya mai epai rançon le roi de la forêt akitaki na Bandunduville avec un parti ya nyama carnaval motorisé et salama net na film ezalaki défodé. Mbala moko samedi ndule bandakate e banda.
population ezalaki wana lukele yango kombo tomona entrée ya ministre ya sport Papi Nyango oyo azalaki accompagné na ministre provincial ya sport ya Okatanga ya nangai ambiance ezalaki ya lisekite yoka sikoyo tango Papi Nyango vraiment na ya bando no ministre ya sport tango zoki maloba ndenge asolaki na public na ndinga Mukumba ya président de la République Joseph Kabila amepesa ngeni mukele na ngimbu ya kupesa ngeni boko sambu na kuatteindre yaike le pari ya kumoderniser l'infrastructure sportive na RDC. Yaya bokanga pe boyebake opération totonga bastade oyo ezali likanisi kitoko mwana mboka we ranson le roi de la forêt azwaki pe bazo travailler en partenariat na ministère ya sport oyo eko permettre ke bastade nyonso ya mboka na biso ba province tout ekoma kitoko yebake eza ko continuer prochain tour Izande pour la bana ya Kikwit oyo de la forêt à kokita elongo na ministre ya sport samedi le 16 pona ko beta sur concert de façon que baton appel stade ya Kikwit nanu silité la série continue et okani réhabilitation ya bâtiment ya Onem et Salami avec un partenaire idéologie nana moi di pegelor même benda beauté basaki kuna elati elamba ya sika ezande nini bâtiment ya programme ya emploi diplôme de l'Office national de l'emploi on impède na mukuse boyebake ezwami awa na avenue de forces armées numéro 060 na commune ya Gombe ancienne direction provinciale ya Onem Kinshasa awa na ngunga ya 10h juste ezalaki ne cérémonie ya ko inaugurer bâtiment oyo elati elamba nango ya sika tomonaki son excellence monsieur le ministre d'État pe ministre ya travail emploi pe prévoyance sociale monsieur Lambert Matuku Memas azalaki wana ba responsable ya BAD ba konzi ya ndenge na ndenge pe Madame directeur général ya Onem Kikudi Angélique nyonso e bandaki na maloba ya Madame directeur général ya Onem Kikudi Angélique oyo abandaki nanu ko retracer historique ya Onem botala ndenge bâtiment ekomaki mabe makasi awa boza kozwane misala ezalaki kosalama pe awa botala ndenge elati lele na yango ya sika na sima na yango nde son excellence ministre ya travail emploi pe province sociale ayaki kozwa pe maloba ye akumisaki mokonzi ya mboka pe alakisaki na batu nyonso ke ezali très important kobongisa ba bâtiment ya l'État boyeba ke ribbon symbolique ekatamaki kitoko bandeko ya BAD baremetaki ba clé epa ya ministre pe ministre na tour na ye apesaki yango epa ya DG ya Onem avec impact pe idéologie bâtiment oyo esali 15 ans avant ya kotongama suka etongami je crois que ezali pe esengo ya gouvernement na mokonzi na biso ya mboka ayebike misala na ye ndenge asengaki eza kosalela apesi mboka na biso kado munene apesi gouvernement ya biso ya Congo kado munene en tout cas batu mokonzi ya mboka azali koluka batsala na ye musala bango yeyo awa mokonzi apesaki ye confiance madame DG ya Onem Kikudi Angélique tala ndenge musala ezali kosala mape komonana awa tango ba chômeur bakoya kozwa ba carte bakotala esika baza koyamba bango ndenge musala ezali kosalama bakozala na esengo makasi en tout cas exemple à suivre kobongisa ba bâtiment ya l'État ezali très important et ukani to continuer journal na biso ba communiquer oyo mikolo oyo batu bazo kosama na ba réseaux sociaux na kombo ya fonds de promotion de l'industrie eza na groupe moko ya ba individu bango ba polinde ko kosaka ba particulier to ba entreprise na nzela ya Facebook pe bazo benda ba mbongo bazo kosa ba victime na bango ke bazo luka batu oyo ba kokende formation na France na mbongo ya FPI ezoyebisa na mutu nyonso ke ba information oyo ezali nde lokuta makasi penza bokeba bokobwaka mbongo pamba donc bomeka na bino te FPI elobi ke ekozwa ba mesure ata na nzela ya justice pona kotelemela ba escroc ya boye dépistage ya col ultéris kuna na hôpital du cinquantenaire campagne na yango ezali ko continuer mama tonde ko mwasi wela ntango omiye baka déjà ndenge col ya ultéris na yo ezali Jerry Ngala ndeko mama jeune fille ya Kinshasa topoza kana ngambu ya Congo Brazzaville occasion yango yo eye na hôpital du cinquantenaire bafungoleli bino mobange na campagne ya dépistage pour na cancer ya col ya utérus oyo
et kobana du 1er au 31 décembre 2017 na centre de femmes et sciences de la reproduction awa na hôpital du cinquantenaire. Kima mbangu ndeko mwasi, kima na yo mbangu kobanda le 1er si le 31 décembre au se faire dépister pour cancer ya col ya utérus et ça toucher une femme sur 3 à partir ya âge ya 25 ans si 65 ans. Yango balobi mama mwana mwasi kima mbangu na hôpital du cinquantenaire okokutana na ba docteur spécialiste oyo bauti mikili ya poto na $35 ya pamba ba consulte yo basali yo fotis cervico-utérine na biopie. Soki oyo kaka ba malaise pendant petit besoin to ba période menstruelle plus lourde et plus longue, perte ya contrôle ya vessie, perte ya kilo, douleur na makolo na bapasi misusu na tangu ya bokutani na papa kimambangu na hôpital du cinquantenaire bakosala yo dépistage po oyeba soki oza na cancer na col ya utérus to pe oza na yango te. Nazo zila bino na hospital Sinkantane match Isabia. Keba avant ekoma trop tard po cancer eza curatif pe ekoki kozala traité. Soki ba découvrir yango avant okozala na yo mobimba. Kasi wapi na hôpital du cinquantenaire. Hôpital du cinquantenaire, hôpital pour le peuple, par le peuple. Chintunga, tika na biso ke mardi ya lobi mbutu ezalaki na ifasi ko ba étudiant ba tomboki pona nini penza ba détail na élément oyo. Mbutu oyo eselemaki mardi le 12 décembre 2017 na ifasik ya il faut que lukela yango kombo yeba ke ezalaki bongo ba étudiant ya ifasik ba telebelaki likambo ya mbongo ya ba frais académique ndenge ezali komata par rapport ya masolo ya to ndenge ezalaka bango ba mesa ko futa na to ya banque ekomi ba futa na to du jour donc frais académique zo mata tout masoki dollar ebouger yango ba telemelaki balobi non na buzoberi oyo ya ba konzi ya institut bazo luka moyen ya ko dunda mbongo ba vimisa ba poche na bango po bango batanga ba classe na ndenge ya pasi boka bango to kama makasi facilité ba mambo to regretter makasi Nema mabwe salami lelo amutu muteza ka pona ba frais académique débité ba konza mboka ba mo tu biso solution ko etali frais académique oyo bazali ko matisela biso lolenge bango ba konzi ba école bazali ko sepela na tina wana nde yango moni ete mwambutu mutu ko tina kati ya ifasi ko ete américain pe ko sona bande ko na ba konzi pe na ba étudiant ko ete ba ko bongisa mai matali pona frais académique. Dossier oyo ba négocier ki yango na conseil des ministres pe ezalaki clôturé. Mais pourquoi désolé zozonga kaka lobe ezalaki na campus leo na ifasik lobe na tobite kozala wapi. En tout cas dossier oyo il faut bakondi ba frapper fort sur yango po makamba boyezonga lisusu te eyokani. Par rapport à Bambutu Onyo Seleki na Ifasik, c'est que monsieur Léon Moukoko chargé il y a communication il y a Ifasik il y a Albaki Bongo pour Nambutu Yango na micro il y a quel homme benda boté P Vincent Onukama. Problème les awa est allé je crois incompréhension. D'après des connus sur qui instruction nous c'est vous dans le ministère tout ça là qui négociation entre différents partenaires délégués syndicaux il y a professeurs délégués syndicaux, il y a scientifiques, il y a administratifs, il y a délégation, il y a étudiants, coordination, il y a étudiants, il y a chef de promotion ainsi que adjoint à Bango. Ça va qui réunion pour négocier d'après l'instruction, il y a hiérarchie. Il y a arrêté protocole d'accord, arrêté qui montant, il y a kofuta pour un boulot. C'est ce qui avait fait que il faut arrêter que na niveau à première année à graduat montant ils ont fixé à 550 000 francs congolais et que na la classe montante 480 000 francs congolais et pratiquement toutes les parties signées qui donc comme dans les protocoles d'accord yango mais entre temps
Premier ministre Yambaki, chef d'établissement, Sololaki, a dit que non, ce établissement, kokaki ko négocier, négocier exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il y a qui séance, il y a explication. Délégués syndicaux, nyonso. Il y a ça la ronde dans l'auditoire pour expliquer makambo nyonso ndenge bayokanaki na délégation il y avait étudiants. Donc en principe, il n'y avait même pas de problème. Jusque-là, avant midi, mobimba, mobulu moko ezala quitté. Ba étudiant mosusu ba monaki bango ba expliquer na ba auditoire bien fondé ya kolanda protocole d'accord wana. Vraiment incompréhension ekotaki et c'est ce qui a fait que esprit c'est surchauffaki. Donc vie ezali normale. D'ailleurs mokonzi recteur a mekaki ko calmer ba étudiant ko ça bango que non problème moko ezali te. La vie continue normalement awa na ifasi. Mutu nyonso ayebi que atangaka awa akokia dans le calme. Tout ce qu'on leur demande c'est de ne pas troubler l'ordre public. Ya wana za ko senga na ba étudiants s'il y a des préoccupations toko solo là toko luka solution. Bakangi mama Justine pona nini boyeba ke akosa population mingi na masolo ko bwa ki sa carte nzoka mbongo yango et comment nango ya ye ya kosaila ba affaire na ye privé population etomboka ki pe bakangi ye bozo ba détail ni élément oyo dadi nzazi ya zaki kuna na cité Pumbu pe club mavinga le tseli yango lokole awanga ni moma mutela limite na kuta mbongo nyonso bakisanga botala bien ba mama oyo nyonso bozali komona na ba carte na maboko ezali ba carte ya mapate kasi nde ba escroquer bango na idéologie ya bwakisa carte ba mama boyoka eloko oyo mama oyo bozali komona kombo na ye mama Justine abandaki koteka na bango esika moko na wenze ya cité Pumbu na monga fula kasi akotisa idéologie ya bwakisa carte a récolta plus de 10 millions de francs congolais ya ba mama oyo nzoka nde akima na ye balukaka ye amonanaka te kasi lelo azwami ba mama ba fasha ndenge bozali komona boye la police baramasa ye ba mama baleli boye to banda ko bwaka mbongo ya bonene banana janvier ti 10e mois ma Christine ayo ko bunga biso alobi mbongo ebungi meto ndimaki teke mbongo ebungi po mbongo wana ezalaki mbongo a fin de l'année te ezalaki mbongo wana foto bimisa ngo na 12e mois siko lelo bakangi ye to yebi te to kosani mbongo na biso ezebele sa table à mesa nyonso chaque poka zwa biso mbongo 7 carte na 210 000 siko pasa ba mbongo na biso azomona na shita oniko kima mbongo na biso na preuve ya ngoyo yazo wangana preuve ya ngoyo preuve ya ngo bakate de pesa mbongo nyonso pesa so ito de prison ye moko pe azali consciente boyoka na nyonso oyo asala ndenge azali koloba mais tout oyo tango nake na zwi mbongo nakomi na rond-point ngaba bayibinga 3 millions 250 na wangani mbongo te na limite na kofuta mbongo moto nyonso bakisanga ta pa mama baleli mbongo yo ozali kolanda lingala facile tala esika ya kobwakisa mbongo na carte po bidovola meso bakoti ebele na masolo ya kobwakisa mbongo na carte tala mama Justine a escroquer ba mama ebele ba collègue na ye ba wana koteka esika moko ezali malamu te ko kontiri azali kolela na mai na misu na comportement ya ba mama ya boye na wangani mbongo te na limite na kofuta mbongo moto nyonso bakisanga ta Nanga ba fait oyo population ezali ko senga na bakonzi ya la police ba renforcer sécurité makasi point sécurité zokola mais ba senga gutu ba mano moto bamba vignette ekozala malamu soki mokonzi ya la police ya ville province ya Kinshasa général Sivano Kasongo a renforcer sécurité na ville ya Kinshasa na période oyo tozali nango ya ba fête ya Noël pe ya bonne année poto yebi bana ya bakulu na miyibi bango pe bazali kolinga buli na ndenge na bango ndenge nini bakoyiba po bango pe ba fete ba mama pe na mike bazali kozwa
bazali komilengele pona kokende na ba marché kosomba mwa bilamba kobongisa pona bana na bango kasi miyibi pe bazali kolinga boule ndenge nini bakosala ba opération na ba grand marché pe bawenze nyonso ezala gambela selembau pamiyibi bazali ebele soki ozali kaka mwa distance muke baleki yo sac yango tozobenga pe ba mama soki okei na marché salangele milengela deja po oyebi ke ba miyibi wana barataka te surtout na butu na ba 20h ba 21h mikolo oyo ekomi keba na côté à la police pe tokosenga kaka na général Silvano Kasongo ayeba ko renforcer sécurité na ba marché na banzela partout na Kinshasa po batu balekisa ba festivité oyo en toute sécurité tozotala pe tozojimele baba lili ya makasi oza mikolo na poto glace ezokutana mapata ezokuwa na mabele ezobomba bituka ezokanga nzela ezokose baksida ya ndenge na ndenge bakongole bakende États-Unis bakomi kutu kolela bazonga na bango Kinshasa po malili eleki David Bolafa apesi bino ba image oyo mwana mama ndimelanga ike changement climatique oyo ememeli biso na mokili makambu ebele pe bambutu ya defoti tangu na Afrique mingi na ba RDC toza kolela moi makasi yebake na ba Europe pe na ba États-Unis d'Amérique ba mosusu kuzu bakomi kolela yokana nu stema ikabula ndenga lelaki ezongalanga kini zabe onga komi Thomson doni zabe otnelenga puna mona pasa boye makini biloko ezalaki tomezala na elanga na biso oyo komi nde congélateur nga komi nde Thomsoni mbongo 16 please malili eleki makasi ba neige eza kokweya c'est-à-dire ba glace oyo zora na congélateur na bino awa ezotana na mapata ezokuwa na mabele ezotona na ba avenue ozala ba idete ezokose ba accident ya ndenge na ndenge lokola awa bino moko botala ndenge nini ba grand car oyo etelemi nyonso pona malili eleki nzela nyonso ekomi na glace moya kotambola ezate sikoyo bino moko bozwa sima mutuko oyo ya liboso ya mibale ya misatu ezoya kaka kotutana ponzela ezomona na kutu te nyonso pona neige eleki makasi donc ba glace ezokweya nde ya kokweya awa kutu boso mutuka oyo ememaki grim e baluki nyonso wana pona neige ndenge evandi na nzela en tout cas moyen ikeleve yaya bomoni boyoki tangu yozolela moi mekeba moi yango zokonselela mba wela mikili ya poto malilo eza kuna ikomo kozina ba accident eza risque tano kunenga leli akomi Thomson makini biloko ezalaki tomezala na elanga na biso papa chéri moto pamba jibem piana souverain premier autaki bongo kobeta des concerts en Afrique du Sud pe lisusu chanteur Moda Show alobeli concert en Afrique du Sud ezalaki ndenge nini ba détail n'elema oyo da dinzazi azalaki wana Johannesburg ninganaki Afrique du Sud ezalaki tombé sans résistance aucune Bassin africain nyonso bazalaki na pointe pona koyamba papa chéri avec un partenaire idéologie et bongo tourisme ezalaki wana lukele yango kombo parce que ba artiste batambolaki pona kozoba photo nanzela sans likukuma sikoyo zwa ndenge nini BCBG komaki baliaki kitoko masolonso ezalaki bien babetaki dendule ya kafu papa chéri ya mata moto epela ambiance koti na salle Papa chéri a pese kura, pese lengi, ma image ngwana ezoleka. Lingala facile, donc mamu na bino ngo papa chéri. Donc to beti to beti dendule, to beta ki vendredi, to beti samedi. Biso ye to zongi. Bana papa chéri. Moda show chef coutumier. Mama abana libinza.
Mataki tembe mamoni na miso wenge. Tembe na papa chéri botika parce que na mboka oyo toloba lisusu nini. Leader ya Bufude, leader ya Pembe, aleki bango na bilamba, aleki bango na nyonso na nkunga. En tout cas papa chéri oyo asalaki na Afrique du Sud, basi l'Africain balobi batondi te, il faut zonga lisusu po ndenge babinelaki. Pardon madame, pardon monsieur, nanu babina boye te. Eokani. Président ya Judo Club la police, il s'appelle le général Elvis Oye Azalaki Bongo et pas wapi athlète na bazali ko préparer championnat du Congo, ezali ko banda très bientôt. Balobi basa déterminé pour le titre Oyo Tolanda détail un élément signé Vincent Onokama. Na cadre ya ko préparer 21e édition ya championnat ya Coupe du Congo ya judo et sengeli ko eba que président ya Judo Club la police le général Elvis Naweje Palanga ayaki ko participer na entraînement oyo ba judoka na ye bazaki ko sala awa na stade des martyrs na cadre toujours ya ko vandi sa physique di bozo sikoyo ndenge bazo préparer avec un partenaire idéologie Yemoko général Elvis Nawej président club elongo na ba entraîneur bazalaki na pointe pona kotala ndenge nini ba judoka bazalaki ko s'entraîner zwa sikoyo koto ndenge ba athlète ya club la police bazalaki ko matala ba gradin physique ya lisekite a soko liete ko poussa na tepo okokwe ya pe okolela mama na yeba kite Yemoko général Elvis président ya club la police azalaki na pointe pe alobaki boy yaka kotala combat ba mama baroya bana mikie baroya ba yotala combat bazote ba yotala championnat oya bango ko bunda ya judo webi ki après foot ezaka judo maintenant ce ko batako mokima roya makambo na stade ko to maîtriser ngo moke omoni vita ko ko beta na daring renaissance tout ça ba beti maboko ba dini mais ba comportement wana ya ba chèque ya ba kuluno lingo memango awa oya awa yaka lisusu yo omoni ko ngai moko na ko zala bande bitisu tozo remercier ba continuer biso na niveau fédération ndenge bazo se promener pour na kobenga baninga na intérieur baya ba ko participer na championnat oyo mais ezala na discipline ba athlète nyonso bazala vraiment discipline to a besoin de discipline abandi makambo l'air nazaki élève na 6e primaire déjà na banda judo voilà ba robanga pourquoi exemple mutu o ba yebi très discipliné très courtois mais très sévère boyeba pe bokanga ke championnat ekobanda bongo samedi oyo le 16 décembre 2017 awa na stade des martyrs et pa wapi tokomona judo club la police bakozala na pointe ya masolo bazali déterminé ya kozwa coupe du Congo oyo surtout que baza déjà batena du titre ya championnat ya Kinshasa. En tout cas tokopesa ba félicitations ebele na général Elvis Nawej Palanga pona motema ya ko encadrer jeunesse boende zalarati. Merci pour la confiance et fidélité de Kobi pratiquement la souka édition ya lingala facile ya mercredi 13 décembre à l'élo tika naib sabino que tozali bongo na page quelques pages roses awa joyeux anniversaire na mama Chenda Kazadi mama ya Beni Chizanda azali ko fêter avec un partenaire idéologie nzamba baxilomi kolebele mama Chenda Kazadi lisusu tozali bongo ko souhaiter ba joyeux anniversaire na artiste musicien Ibrator contre maître ou azali bongo ko beta série de concerts tourner munene kuna na ngola na Luanda nzambe apambola baxilomi kolebele pe afula fula lisusu ba succès et ya makasi ebele tikala remercier équipe technique côté montage tozali bongo na Franck Bakandomba Ours Blanc pe lisusu tozali bongo na Voldindo Tony balobi banga moyo telemi lisusu na Ulrich Ntomono mutu moko ebele na kati sima ya caméra ezalaki bongo mwana mobali oyo babengi na yolo balula mingi na kombo ya lisu ya nzambe Cédric Kalemba yepe azali ko fêter anniversaire ya mama Chenda Kazadi makasi. En tout cas nazalaki na esengo mingi po édition lelo ezalaki ya Fiston Boko édition ya pression makasi mingi penza na sisa yango na lisese oyo ya moke. Faire bon agir de ça loba boy. Talasima zonga moto. Kanisa wambolika ki lobby. Kanisa pe ya lobby wana na ya lobby okuna. Vous comprendre? Zonga moto. Allez, son s'appelle la costume au pesa merci belé na Mac pressing balobi na oshewana et pas bilamba ils ont so comme kitoko makasi yenda zo sabsoto za na boy peli susu salon la classe beauté ya mobali na bosa ni pété salon stema ina matonge
Bayo. Hôpital du cinquantenaire, hôpital pour le peuple, par le peuple. Chintunga, na bahôpitaux nyonso eza na kati ya ville ya Kinshasa pe na Afrique centrale moko te ekokani na hôpital du cinquantenaire. Na hôpital du cinquantenaire oyo na $2 ya pamba ozwi fiche na yo pe na $5 okutani na spécialiste. Okutana na gynécologue, ophtalmologue, cardiologue, minu eza ko déranger yo, misu nyonso wana ndimela ngai na $5 kaka ya pamba par semaine oza na droit ya kokutana na spécialiste na kati ya hôpital du cinquantenaire. Batu ebele bondimela ngai bazalaka kozwa ba soin na poto babosana kaka likolo ya ba appareil oyo eza na kati ya hôpital du cinquantenaire. Lelo na Kinshasa to pe na Brazzaville kokufa ekoki na yango nanu kobosana mukie po likolo ya hôpital du cinquantenaire oyo pamba te ba équipement baza na yango ndimela ngai somotro. Bobanga na bino mbinga ya hôpital du cinquantenaire oyo te pamba te na $2 ozwi fiche, $5 oza mobimba okutani na spécialiste pe ozwi baswe na yo kitoko. Mwana ya mboka occasion yango yo pona kokutana na spécialiste avant ko ya maladi kende komona ye na $5 ya pamba oyebi soki oza malade to pe oza maladi te. Kasi pona traitement okozwa yango kitoko kaka na hôpital du cinquantenaire. Hôpital du cinquantenaire, hôpital pour le peuple, par le peuple. Chintunga, Étoile 144 dièse. Chérie, je n'ai plus le cas sur moi. Ok, je t'envoie ça. D'accord. Naoje masono ya nalikomi kare bomba mbongo tina mbongo somba kredi pe biloko ya wenge masolo nyonso salama na chombo. Merci. 44 dièse. Orange Money et ça Vous n'avez plus de crédit? Passez cet appel. Veuillez recharger votre money. Orange Money et ça la kanda bien. Orange Money et ça la kanda bien. Orange Money na Orange Money bokoki kosalela mbongo na bino bisika nyonso mpe na ntango nyonso bolingi bosala batransfert bofuta bafacture mpe borocharge kaka na kobeta étoile 144 dièse mpe bobénéficie na batarification na prix ya bien mpe na batransfert na bino bisika nyonso na RDC. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.